Ma mission TV, le miroir du monde. Yango so tali bango. Bango banani. Ba Zakari, ba politicien congolais. Ba se comportera lokola bizengi. Tango mwana na yo ozokoka opese formation te service social ya komi il faut bengisa yo. Parce que otieli biso voyo na balabala. Est-ce qu'il y a un bon de ça? Mais na tout na boy. Famille moko ebima o mwana bango akenda buluwo. Ba ore contre akenda buluwo ti lelo azongati. To mona famille. Ndeba dans l'ok na. To cesser ko cha population en conflit la population. OK. To résoudre to luka de façon que pas au bazin à décrochage scolaire, to salo to bengi alternance. Veut dire la formation ya masse wana. To za la gati que masse wana to ko za ba na police. Yo za politicien munene osala kombo o asimba fonction minene. Mais aux autres ils n'ont financé la chaîne pour que nous quatre banderoles la balie. Pouvoir politique parce que y a mukazo coordonné kobo sanate que mboka na biso classe moyenne les ala sauter. To comment d'un côté 1% avant bateau de bengi la bourgeoisie contador congolaise. Oui ba ga ka bino moyenne ngisiro to ça na mboka na biso. To za na 99% ya to bengi classe populaire. Vous comprenez? Le bulletin de paie pas na biso comme péché. Musala na ya. Téléphone libre. Donc musala na kuluna. Quoi si ma les chètes a vu téléphone D, mais policiers sont à téléphone. À 14 écoles. Moi si mon congolais de presque 6 ban. 6 ban wana instruction. Na 6 au monde peut-être qu'à moko a eu instruction supérieure. La plupart décrochage scolaire. Kuluna source nango. Et ça pas politicien congolais. OK. Parce que ma politicien congolais ba ça non ba homme d'état. Administration, police, ce qu'on appelle le banditisme d'État. Ça existe dans ce pays. Papa, comment est-ce qu'il IDPS et défi délinquance à Baninga. Une de prison trop. À combien de gagne? À combien de sommes maman bombe? Il reste ma biso bana qui tire pour tirer ma bombe dans le roquette. N'amdenge bozo même en médiatiser. Et à vos sous comme tu là ta ceinture explosive dans Congo. La police na biso et comment étaler ba service oyo eza censé na télévision que eza ko étaler na TV mais oh eza faut expliquer bien plutôt deux types il y a la police et puis ba ça ko escorter type mais toi na Kinshasa la capitale na Wileki parti pas la ville ba police ba simindu on est tous en la guerre yo nyama bolole lo bois tikatela cher frère on est où tous en état de guerre. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na bino ba kinois na ba kinoise ba Brazzavillois na ba Brazzavilloise ba ndeko na biso tout au bolanda biso na YouTube na biso ba kinois ba Lobby TV. Merci parce que boza ebele. Lelo toujours présenté nos ba condoléances na famille ya presse congolaise Mobimba auto Bungisi. Ndeko na biso Mathieu Kamango, ancien journaliste à Télé 50. Le message biso passe. Tika ete molimo na epe malakimia. Kaka awa na bakino ba Lobby TV bokolanda pe quand même obsèque ya ndeko na biso vraiment ya nzela mutu nyonso to présenter ba condoléances na biso na famille biologique na nyonso Mobimba lelo na Kinshasa phénomène kuluna izongi plus qu'avant ba maman na biso ba ya na biso ba ndeko na biso baza victime nango chaque jour solution nini lelo au l'état congolais o bakoki ko sala ke kuluna ngope sila et diminuer. Ya on est au benga kinde on a biso takizala. Poto solo na isu lelo par rapport na ngoto pesa na makanisi belé. Na poto kuluna sila ndenge nini? Est-ce que sila to ezaka? Nanga monanga à droite na Jérémy Yoka. Yepe comme pe mo na Kinshasa. Biso to aba villageois na beleza tamoto botama na mboka me yo mo botama ndao. Poto me ke un peu ko beta na li solo ba kinois. Et là on y est pour ça pour que ba jeune lelo ba koma ba kuluna. Pour tout ya kuluna, ça devient vraiment le moro et les gens ba milice à est. Ndeko takisa la bonne. Ah papa Paul, vraiment na sepeli parce que bakina va lobby. Qui ça ils allaient emblème ya république. Na mokili ni soso ko tamboli capitale administrative, politique, financière. Ils pas inde fwe pesa mutu ya train ya mboka. Kasi si jo memi lelo eza ya mutu ya. Yo moka ko fongola eloko yango na sepeli pende onanga yoka comme communicant ya bakinois
mwana kisasa ya solo Vraiment. tomeka vraiment ko épingler problème oyo phénomène kuluna ils ont touché ba couche sociale nyonso ya mboka na biso. Merci beaucoup. Administration, police, bâti nyonso bazar. Donc ce qu'on appelle le banditisme d'État, ça existe dans ce pays. Merci beaucoup Ndeko Takizala. Jérémy Yokaboni. Paul Toussoua, nous avons sala, nous avons makasi mukemuke, nous avons évolué. Na pesio merci na bakino balobi et nga ezala injuste ceux qui bakino balobi et bandati ke na osila la voix de Kinshasa que je suis dans une opportunité à regarder l'émission de ngeza bala minité. Évidemment la portée au saluer Negonangai, c'est un grand homme d'affaires à Kinshasa que j'apprécie beaucoup, non seulement pour la faire naïe mais pour la dimension il y a réflexion dans la chaîne partenaire. Donc tant qu'ils ont réfléchi, tu sens que c'est un intellectuel oyo azana likanisa comme ma pierre naïe pour la mboka kende liboso na pesier mbote pe na pesier moko Paul Toussoua mbote. Merci beaucoup Ndeko Jérémy Yoka la voix de Kinshasa. Il pas avait pas Zacle. Biso tu n'avais pas Zacle na longwa, il y a tikala na ye. Il est pas longwe à ce moment na ye. Et ça normal, c'est la vie. Zacle a vient na biso. Olinga vient na bino mingi. Oui, a vient na biso, a vient na biso. Donc balobala en français Moutounios pas comme à grand, il faut vivre un ombrage à grand. Bato beli ba bimi na Kinshasa lelo grâce à Moutouna bien qu'à ça na ba bêtise na ye mais eza yé. Mais sur le plan professionnel normal. Ndeko Takizala. Lelo o tozomona na ba magazine, na ba chaîne, na ba journaux télévisés, union sur Kinshasa. Donc par semaine bien par mois, bako lekisa 5-6 kuluna na magazine moko to na chaîne à télévision moko. Kuluna moko abomaki akataki ayibaki. D'après yo, elo ni toko sala. Elo ni to ba konzi baki ko sala poto bima na bulu eki oya kuluna oyesi la kati. Parce que la fois passée tout le monde qui nous ont bambi l'homme dossier de boulot que nous saluons pas ça le ministre honoré à justice na moment ya mandat Kabila so bakangi bakuluna na Kinshasa batindi bango na aussi yo bakangi batindi boy on dirait solution zo maté kuluna ngozo continuer kaka d'après yo sikoyo puis c'est ni en solution to ko sala o bakundi bako sala lelo kuluna esila na Kinshasa nga en tant qu'économiste moi na mboko yo entrepreneur pe moto a passé tango ebele na libanda mboka na biso ba phénomène sociétal wana social na ba pays nyonso ya monde ezalaka mais maintenant il faut couper ça ba pilule ya solo po esila il faut ekosala na secteur mon côté veut dire éducation nationale a peine un rôle na ye ba communicant yona de onanga Jérémy Yoka bo a peine un rôle na bino biso ba entrepreneur to a peine un rôle na biso ba zuzi ba a peine un rôle na bango pouvoir politique parce que yé mutazo coordonné kobo sanate ke mboka na biso classe moyenne ezala souté to koma d'un côté 1% ya bon bateau de bengi la bourgeoisie contador congolaise oyo ba ka bino moyenne indisilo to sala mboka na biso to za na 99% ya to bengi classe populaire vous comprendre veut dire bulletin de paie pas na biso comme péché or frustration sociale les autres salama parce que batata ba suna salaire ti démographie peso ko bundisa biso veut dire kala ba papa bako bota na moi mesure ya malamu mais lelo gege bima makama bebe bima au moins na famille moko moi si mo congolais bota presque 6 bana 6 bana wana instruction na 6 au moins peut-être ka moko a joué instruction supérieure la plupart décrochage scolaire oui la plupart na showbiz américaine batu mingo to bi showbiz américaine baza ba kuluna américaine bazaki na ba Harlem na banini tout ça côté kaka moi mbangi tout ça ainsi de suite et la plupart les ba koma ba industriel ba koma ba grand producteur na showbiz américain bon nini ba politique publique et ça là de sorte que et ça nous sommes à Kinshasa cher ami toko se voiler la face comment fait-il 24 entités administratives mais tozaka kana deux communes o batu ba ko ya kosala musala 22 Gombe na limité on peut comme doctoire soko na ngamu kuna ba entreprise za sauté côté to lobaki industriel ba komana bango tonga bandako batu ba komo ko démorceler ba parcelle ba tonga bandako maintenant comment ville il y a 20 millions d'habitants tozana ba entreprise te ya ko pesa misala na batu wana ba kuluna et bongo ba kuluna ba ko bimate ndeni ba kuluna bazas parce que inoccupation à population wana na formation to longi bango te na nzela ya recyclage ya musala pe tozoko ko longa bango te et automatiquement ba créer jungle sociétale. Vous comprenez? Donc, na bamboka nyonso na France par exemple, basala ki otobengaki ba zone franche urbaine. Parce que baye komona ke
ba ville eza au côté il y a grand centre bato wana baza na problème à kosala l'état a tie ba subvention a incité ba investisseur net na mboka na biso le bon na kisenso soki o créer société na kisenso to pesio ba exonération fiscale et puis to accompagner na financement pour te tout résoudre problème à kuluna orgue na mboka na biso wa kuluna ezaka ka répression policière okomona bazuka ndeko na biso ba policier ba tie bango en conflit na population eza mabe policier aza muninga ya population mboka boko ko sala renseignement soki policier akoti en conflit na population boko koka benité pourquoi tu koka benité parce que policier azo travailler na population tout cesser ko tia population en conflit na population to résoudre to luka de façon que ba o baza na décrochage scolaire to salo to bengi alternance veut dire la formation ya masse wana to zala gate que masse wana to ko tsaba na police. Ok, merci beaucoup Ndeko Gizala. Jérémy Yoka, d'après yo, au sein de la commentaire de la Koluna, n'ingé zana sur Koluna, bah il y a reportage à Koluna au Bayern au Tchavois pour niveau salaire là on change mais zaté, on dit au Bayern on qui, il y a une européenne ça na gouvernement Yesika, il y a baluzo le Bambi, l'homme dossier de boulot et Simba na monté, bah Koluna bah Kenya Koluna bah bota mal sous coup de koleka, on va proposer bon. Merci Paul Toussoua. D'abandi nakobanda nakotuna komituna motuna moko. Moi biso so tango papa Luzolo Bambi abanda ko tinda ba kuluna na ba prison ya ba buluo angenga et tout et ça qui succès na Kinshasa. Mais na tuna boy. Famille moko ebima o mwana bango akenda buluo. Ba o reconnaître que akenda buluo ti le lo azongate. To mona famille. On devait dans na bango ti. J'ai beaucoup de respect na musala son excellence Luzolo Bambi à Salaka à l'époque parce qu'il y a des Osaka Pekuluna. Mais est-ce que batango wanda ko kende poso wanda ko kende ba koma banane to éviter to ça l'état moko musala mo rosa malendi mais toi on a droit il y a rapport à musala wanati on dirait et kenda na oka ndengwana bato ba kenda ba buluo tokuta na bolo banzela et ainsi de suite. Alors nazongi mwa mukelo ko beteli solo ya kultura biso Zakari olinga mingi aloba elo mo bo solo ba analyse na yi solo ba étude na yi alobi Kinshasa soke zalaki mutu nga za kizengi alors yango soko tali bango banani ba Zakari ba politicien congolais ba se comportera lokola bizengi pour Kinshasa lingi ba kizengi nandeni très bien ba bomis en fait tant nazolo banalo ba politicien congolais ba bebisa Kinshasa ba bebisi éducation parce que tout commence par l'éducation lelo oyo entre parenthèses gratuité et enseignement et ça combattu parce que bateau et ba bon enseignement balingi politique on a gratuité et enseignement et avancé et comme à sérieux parce que dans 15 ans tu resassu na ba kuluna te parce que kuluna est en classe kuluna so banda mwana na première primaire a échoué. Mais enseignant mon tozo banda ko bisa mwana wana ke mboko na récréation pianga ngo pona peso point tel ça kuluna zo banda na typiquement à kota kana venir solisa mutu te ba karine za filmer so donc comme pemeni to kona moment ba campagne électorale a fongoli portail a comme ko pesa batu mbongo et mutu a monaka 100 francs te mais azalaka na batu asolaka na batu a bandi campagne na ye ya komi ko malmené to moni yango awa yo sa politicien munene osala kombo o asimba fonction minene mais ozo tinda ba ozo financer ba jeune pour pas que no kata ba bandoro la baninga pour pas que ko menacer ba ozo sala campagne ya muninga mususu tala kuluna esko so wuta donc kuluna nyi to songo kaka na contexte te ya bano bazo tema na kwa pour oboto ba téléphone mais makambango e bandi ndene ba politicien parce que ba acte o ba salaka
Soukarango, Ndegonanga ito solo là. Est-ce que phénomène béret rouge? Et ça, excitation na kuluna te. Non, tout ça, béret bleu, béret vert, béret jaune, et béret noir, et IDPS. Papa, au moins c'est IDPS. Et défi d'élégance à Baninga. Tout solo là. Mais pourquoi est-ce que sont nga sali béret pour ça la béret? Vous comprenez? Mais Balobi IDPS nous avons dit solo béret avec le ministre Sylvain Mutombo. C'est bon. Bien, bon, histoire on va béret. Là c'est pour réaliser histoire va béret, mais là il n'a pas boyé. Là il n'a pas boyé. Phénomène ya ba béret kingandi, béret violet, béret orange. Ezali excitation na kuluna. Oyebi mutasoka goya kuluna ndenge wana. Asala musala ngote, mais bo pesi mbongo bo bima bo intimider mutu kingandi, ba intimider mutu kingandi. Bo beta mutu bo ba beti mutu boyi. Bakangi bango 2 minutes coup de fil. Ba bimisiye. Paul Tosoua, laissez-moi te dire que akobanga koboto la téléphone te parle bakino, nga sona bengi excellence songolo. Tout de suite dans Zalibanda. Sona bengi excellence takizala na obima. Tout de suite dans Zalibanda. Donc kuluna source nango. Et ça va politicien congolais. OK. Parce que ba politicien congolais ba ça non ba homme d'état. Ba ça ba homme de ventre. Donc merci. Kuluna oyo eza munene mingi na bandi so na zongi bo sima muke limbisa ngai na koloba lokola lisolo ya kini propre kini bopeto to robeta musima to robeta musima ndeko takiza la fois passé la police nationale congolaise va zoki likanisi moko ya ko créer babilomo ba bengi likof 1 likof 2 likof 3 sur likof combien mais tout le monde a peut quand même moi ma solongo lalaki oya bakuluna et dimino na ville à Kinshasa mais moment boye tu au monde ma bata droit de l'homme ba ko bima ce qui en général quand mazana ba problème lelo na libanda na ba droit de l'homme entre autres ba problème wana parce que babi il semblerait qu'il y a bano boma bakuluna wana tout ça yaonde li selon lala moko pia bakoza kuluna kozo eloko ebele biso tosala rampe ko ngopusa mkebo économique eloko ebele ndeko Paul na mboka na biso toli ko médiatiser na otoko médiatiser te c'est-à-dire parce que culture a résultat comme ezate comme toi na culture ya fête la police quand il travaille et surtout la police criminelle alinga caméra te na ba pays nyonso ya monde. Le flic, le vrai flic, à la takatenité, à l'ingape caméra. Mais oh ya biso yu, au moni ba échec yangwana. Au kangi mutaye bindunda, au bengi journaliste pour filmer. Non mais arrêtez. Yangote. Donné tous au monde na ba TV na Tchangu, so ba et pas colonel Justin Mingi, yeso ba kangi ba kuluna, na ba machette ba tcha ba mwana. Je me suis posé la question. Wana ma machette à l'okuta te po kuluna vraiment na ebizo. Policier machette ba la ti groupe on ba la ti groupe. Policier ndeko na ngai azali auxiliaire ya justice. Mukonzine ezali appareil to bengaka justice. Justice musane ezaka ya komemaka bato na prison te. Oui, les autres ba mingi na monde entier ba biloko bozo benga ba théories mingi tout ça na ba pays développés et ça ba kuluna te. Bateau bazan a décrochage ni scolaire ni professionnel ainsi de suite à bozo tinde prison trop. A comme une gang. A comme on somba ba bombe, il reste ma biso ba na culture ko tiaka ba bombe dans roquette te. Na ndenge bozo mema ngo médiatiser. Et ko suka mutabano la ta ceinture explosive na mboko. Comme culture na terrain social les athées. Donc, on a contre que la police. La police, ça, la moussala. Le vrai flic n'a lobby na yo papa. 30 ans na mboka mundele. Mboko ezo sala mituka, mboko ezo sala tout ça papa Paul. Policier à travers un biso entrepreneur. Policier à travers un zouji. Policier à travers un enseignant. Policier à travers un médecin. À travers un politique. Nabino ba communicant. Vous avez des informations na bino mingi besoin on pas biso be entrepreneur, ba policier na ba pays normaux. Batang mutation mutuka ah papa Paul yaka kana renchaîner. Moni mutoyo bien te et au bon biso mboka uti wapi. Lobi na tongo deuxième et ya lobi. Poto servir mboka.
Maintenant problème oyo o ngana mona kalikamba ko kamwa tozo kanisa soko memi mutu na makala ndebo régler problème te lukuta misu baza kuna place même ko tia bango ezati or que tozo ko zwa masangu na bamboka ya voisin to tinda bango basala bilanga ndeko moka yaka sala ka service national tala o leti lelo mbulu ebeti o ebomi biso bandeko 50 personnes mais ba prisonnier fallait ba ko boka matiti kuna po ndako bazolala o to bengi prison eza mbongo bempo na biso eza mbongo ba papa na bango koma ye mutu est d'abord incapable azofuta impoté azofuta le monter mais bizarrement qu'il se retrouvé na prison donc mbongo abiso nyonso bon mon normal il faut pas cotiser to tia bango ba bracelet abimaka na tongo ya osokola mitu kana spécial auto na 18h azongi prison po futa chambre ne wana blague les qui trois en décopole to kanisa ko to résoudre makam mutu akomi yo tata mwana na yo tango mwana na yo ozokoka ko pese formation te service social ya komi il faut bengisa yo parce que otieli biso voyu na balabala est-ce qu'il y a un bon assistance sociale assistance sociale oyo comme nous bango assistance sociale faut pas loba parce qu'il y a des problèmes sociaux. Tout comme on a regardé, on a vu sauter tout ça, on a un conflit, on a vu ça, policier, na minduki, policier pas tant na munduki pas pambate. Comment makambo ya mboko policier, il a tant na munduki. Musa policier ya ngwana. Mais ba policier musu ba opéra pe na bango na butu. Mais kasi parce que bo recruter ka bango, bato bo bozo benga kuluna. Mingi pe ba bo recruter ka bango po mécanisme social sa bango ezate. OK lelo ndeko Paul. Bamboka na biso banzele zo sa ngala sala réforme moko stratégique ndeko Paul na ndeko Jérémy Yoka na lobby mais tous en a 10% ya ba congolais te bazo futa impôt sur revenu mais banzela même ndenge belge azalaka banzela no sambo na biso zalaki ya bitimete na lui bon tous en a 365 jours na année moi na nyoso komi na âge adulte apesa na école 25 jours ya travaux d'intérêt général donc les contributions ya mpako po mboka etongama tout ça là, la politique, tout ça là, awate, aux yeux petit, au lait si bango ba polo, non, bah tu on a faut pas produire. Au lait si bango ba polo na souko pi bango ba kemela masanga. On va mon conseiller là, na pesi no ba kemela masanga. Bon, ok, merci beaucoup de votre examen. Jérémy Yoka, par rapport à ça, la stratégie où la police a joué qui a l'opération Likof 1, Likof 2, pour nous examiner. Ils ont pris sa solution. Non, on a bandi ça qui piste la solution. On a bandi ndeko établir la lobby nyonso. La police a un rôle il y a collaborer na population en général. Les cas par exemple il y a général Silvano Kasongo. Oyo azalaka un peu courtois, solaka un peu facilement la batu nyonso. Contrairement na le général Kanyama que je salue ou azalaki trop militaire. Hermonde qui s'appelle Sengai Bongo qui s'appelle Zengi mais général Kasongo fonctionnement na ywana ndé fonctionnement la police, il y a policier. Mais maintenant promesse ali nini? Promesse ali que la police na biso et comment étaler ba service oyo eza censé na télévision té eza ko étaler na TV mais il faut expliquer bien. On a un exemple. Vous allez commenter stratégie, il y a quoi arrêter criminel moko. Mais vous passez à la télé pour communiquer. Et mutu kingandi to kangaye aza criminel a bebisi batebele tozo lugisaye non. Communication ndengwana elekaka na ba voix moko obscur. Na molili to lexi ba voix ndengwana communication leki malem beti ba okende ko récupérer mutu wa. C'est comme médiatiser de comme mabé. C'est comme médiatiser. Bon, l'été, mutu akatsa ke na nzela bandundu. Mutu akatsa ke Brazzaville. Baza ko akatsa Brazza a na boatu. Aluki kaya kengi. Mettons au dans la télévision. Bo perdre. Oh, il y a aussi des éléments où la police a roya na la TV. Ozomona. Mais beaucoup plus la police est censée être proche de la population. Obinga na obeto li solomoko e umeli hein. Mukosu na Kingabwa na uta ko sombo moko boy na Kingabwa nazo bima na kutena bana kuluna c'était vers 19h pour na mo kanginga boy
Abi oyo koto belé na biso na loyenge bonne ni zana koto. Balake belé na machette. Tout de suite moko bi oh bon yebi fi ote o vi na biso tika yakena. Tala ngina boka un pas abi o vetika so ba shimboki. Du fait ezaki na moko belé ezaki na choité. Na bimisa moko boye ba fallait ba 10 000 francs mobimba. Na pesi bango. Mais na mona ke bato pe no pesi 10 000 francs ko pa ke belé zao. Na bandi olongwa mbako. Nazo kene nazo waka baba ya kobwaka. Na koma na poids lourd 14e. Na moni dit par la police. Pour na ngai salaki ouf ya soulagement. Obi ke na yepela libosa jeep wana na lali libosa jeep police yo kangati. Yo lali na jeep wenenge nini. Ok zaki ouf ya parce que na moni au secours. Mais police yo kangaya maboko na poche. Non. Musala na yango. Téléphone limoi. Donc mwana kuluna oya simbaki les chètes a su téléphone té mais police a son téléphone na 14e rue poids lourd oya là le so dit bwendeni donc police a ennemi na bisoti police a refuge ya peuple congolais faut le bango peuple en général na mboka nyonso so en France refuge ya mais le tolo ba Congo oui police ya Congo et comme insécurité na ko mombo oui beaucoup dans la policier boye beli attaque rapport na congolais attaque police et policier congolais sénégalais à vivre na Congo refuge na ye ezali peka na la police donc un sénégalais soit na quoi boye malien ainsi de suite un libanais azana quoi va se sentir en insécurité soit la police faut sentir ouf ya soulagement et puis que ba aussi manga souté ba osala nga mabete mais tant sika policier za ntako bomba téléphone à chaussette et comme mabe ndeto solo bakuluna eloko wana de côté ko lubango na zo zonga bwa kalamuke général oleko abanda ko lubake na zo pesa faute na ba parents soki leo to sana na la police ya qualité te ba parents mwana oya azui na classe mwana oya exceller na ba étude na ye botini na la police te botini so bana obo lembi na famille alors on a la police mais faut ça appelle critère ya recrutement critère nini baza ko recruter lobby na Wileri jeep mo za koleka des policiers plutôt deux jeeps ya la police et puis baza ko escorter jeep moko mais toi na Kinshasa na capitale na Wileri pratiquement la ville ba policiers basi minduki on est tous en guerre yo nyama bolole longwa tikatela mon cher frère on est où tous en état de guerre te mutu azole karakata jeep wana effectivement na eba ite ça nani exactement mais tous en a pour ça tous on lukayete mais biloko wana il faut toye bango wana ande kotakizala omoni ba biloko kino mokonzimo om vice ministre mo bozo leka asu na 8 gars du corps obelo babanga tellement ba gérer mabe bazo banque population s'en charger na nzela donc en fait c'est ça vous comprenez. Merci beaucoup Michel Osomba. Toujours continuer mais comme na suka. J'ai mis au cas réflexion nous a bien mais Congo za bisonyoso. Oza mokonzi, ils a fait bagarre na yo tellement bougé na bino mabe. Omoni kimbuta taza mabe. Kimbuta moi bano benga bagarre ko na ya. Comprendre. Donc quand même c'est quelque chose aussi intéressant. Et via combien moi avec ça ça. Donc ça comprendre le fonctionnement de ça ça ouais donc on doit bameli banga za unité mais bato bazo apena bokonzi ndé moi on banga. Et puis on irait André Kimbuta oyo Kinshasa bandaki ko sanza. On irait Kimbuta bato comme olelai. Ndé. Ndé. Via tiraki fulu mondre fulu vimbi lisusu. Toujours na Kin Bopeto. Bon ndeko, na habité to commis presque à la fin, l'isolo Kin Bopeto na banga bato belé baloba Kin Bopeto raté, échoué. Non, Kin Bopeto Paul limbisanga tamfuna robotro maloba. Kin Bopeto est raté té. Et rata. Parce que Kin Bopeto est bandi na Chantilly Ngobilate. Kin Bopeto est banda na gouverneur zaki avant Kibuta. Nani. Comment on a bossé comme on est. Betala lisolo ba kino wa le gouverneur zaki avant Kibuta. Nda bana Kin Bopeto. Kibuta ya abenye na moi français Kin propre. Donc tout ça le même projet où ils ont simbaté ngelo ekamusanga ngana za mutali boso ya Chantilly Ngobila pour na kisasa pas comme gouverneur. Mais là on bosse bangisa nga oh. Neni via yeka na projet ils ont simbaté wana. Ka Kin Bopeto Kin propre Kin Bopeto.
Merci beaucoup Kimbuta Omoza Kinshasa to yeba matériel biso ba full le belé sur Gentini Ngobila. C'est parce que ndeko Paul en tout cas si je to lo balelo ezali ya mutu moko te. Kulu neza niveau nyonso. Na niveau nyonso parce que échec na batterie économique il y a petit peuple. Ouais. Politique paix à recrutement ya mabe. Éducation nationale paix à ça koya na yende kwa otoloba awa. Mais pour te résoudre ngo toko vivre kaka boyete. Il faut ba entrepreneur ya mboka na biso bazwa ngo pe bra encore. Politique na biso pe à travailler na ba entrepreneur. Mais ba entrepreneur on ozoloba yeba keno ebele bazo banga parce que ba ministre ebele mutu so aye pas investir ministre a exiger 20%. Oyebi 20% wana entrepreneur atali. Oyebi bango ndefu ba sunga biso na ba subvention na ba marché. Ba lingate ba politique congolais ba lokoso. Mais faut ba linga. Parce que so ba lingité tozaka condamner kozana ba vitre teintée. Or que eli ya population akozana vitre teintée. Eli ya population yena population libala. Vitre teintée zo ya na mboko mingi po culture à résultat exacté. Yango to lobby il faut tozana culture à résultat. Mboko faut la diriger comme entreprise ne ba dirigeaka. Oyebe pas to vendre na spécial auto. Ambition na biso ezali to silisa. Kuluna na niveau même ya 40 000 emplois. Na ba projet nyonso tozali. Na bino école la deuxième change. École la deuxième science et salamaka na ba entreprise na éducation nationale na pouvoir politique. Pote baleki oyo abimi na scolarité na elo côté to mais quand même ko pese deuxième chance ya ko se former. Pe ya kozala na métier. Pe famille à Congo ezonga pe na bulletin de paye. Toko vivre à boité bato vivre na débrouille. Au du jour au jour. To la muki na tongo maman foye na lipa mwana foye na bo yango mboka ni tozo tonga ndengwana. Yango kulu neko sila te, kulu neko sila na nzela limité oyo fo zonga, limité industriel. Totika ko pesa ba permis de conduire et si ko pa batu ya ko construire banda et pas fu société fo ezala. Ba commune nyonso ya limité ya kisasa il faut ba société ezala. Politique nouvelle, décentralisation économique de Copol et même sur l'étendue à territoire. Quand le tour ba province coquille vide. Gouverneur azo zelaka 40%. Azana ba activité. So na ikutia. Paysannerie kaka. Musale ezaki. OK na Kenge pareil. OK na Maniema pareil. Ndeko. Total la défi à lelo. Na Sankuru mboka mende kutu na parole. Ah, Sankuru kutu kuna na éviter. Érosion. So qui dispensaire eza na éviter. Or que yo ndimi ke bana Sankuru, ba commerçant bazate o ba comme ma dispensaire. Bazali. Mais faut gouvernement, tous à peine banque. Banque oyo azo cautionner l'activité économique ya bana mboka. OK. Tous à la peine ba capital risque ndeko Jérémy nazo senga bino. Ba congolais to mesana ka otonga immeuble zo ko otia peinture te. Injecter mbongo. Voilà. Injecter mbongo na ba société telle que spécial auto. Pour te tous à la capable ya ko relever défi oyo social tous na mona mboka. Tout ça la zone franche urbaine, la zone industrielle sur l'étendue à pays. Merci beaucoup. Mboka a travaillé dans le secteur, même nos médias, l'entreprise et les médias, ils ont subventionné place ni Namboko. Ils ont trouvé un normal, journaliste vivre dans un coupage. Donc, ils ont mis la chaîne et la télévision, ils ont proche à président. Bon, on est pas président par mois, tout ça. Tant qu'on commis président république, aux présidents, il y a l'obédience sur Mboka. Entrepreneur. Ba journaliste, ba zouzi, ba policier, ainsi de suite. Au long na niveau ya parti politique. Parti politique a tika linase pour une organisation privée. OK. Merci beaucoup de Rotagizala. Mutuna Suka Jeremy Oka, ezali lobabo kabwanité, mais kin bopé to pona yo ata lobby ki rata. Puis sa solution une proposée na Gentini Ngobila. Adaki vient na yo, bien qu'on se retrouve ni na cabinet, on se retrouve na l'art na été, na ninité, na ébitition no mo critiquer mais puis c'est une solution qu'on propose nani Gentini Ngobila pour être qui ni pour Mboule Betia a trop de problèmes, tout le monde vice-gouverneur à la rôle musicien, à la délégation président donc on a voulu et là puis sa solution. Bon, Paul Toussoua, laissez-moi te dire que dans la politique il faut n'aller en bon non, moi je fais le travail. Et Moussa Nazo Sala, ils allaient pour la sali samboke kende liboso. Au moment Congo, on coupe pour la bajalelo. Mboka oyo, et coupe pour la bajalelo.
Ozo komisa muto ozo samusa malamu te non. Biso toza ko appuyer effectivement. Je l'ai dit tout haut, je suis parmi bato bazana sima ya gouverneur en ville à Kinshasa toujours chaye poids. Alors to chaye poids nini pour na biso zali ko lobaki kulutu awate boyete. Kulutu koto yo malamu. Ngana bandi likanisi yango ya kin bopeto kin propre eza phrase moko banda déjà mabe. Inondation partout na Kinshasa. Nenga za okende ezokende pe mabe mais na bandi nanu to perdre le côté parce que ça a quelques mois. Acha sérieux na musala. Acha 2 pieds sur terre. Aye ba ndenge nini. Nga kutu ermo na koma contre ba taxe belé. O ba tira ba ko ça aw. Na koma contre ba taxe. Vignette eza mikolo ya $80. Boy imaginez-vous donc $80 mutu mo faut $80 vignette. Toza combien ba créer taxe mususu ya barrière. Et ba parking. Ya ba parking 500 francs. En attendant, ASECO continue. En attendant, ASECO Zali. Imaginez-vous. Des taxes. Donc, ville à Kinshasa, on dirait, donc on ne comprend absolument rien du tout. Et puis, perception, on peut mabe. Mutazo Zwambongo, Mutazo Zwambongo na maboko. Taxe à l'État. Banque. Na balabala. Trésor public. Na quoi faire na bango? Ministre provincial de transport de Mutassali Babilo wana. Trésor public. Je sais pas donc. Trésor public. Si ça yoka. Kinshasa to loba. Si photo loba pour n'être là kino to loba. Alir to makambo so kenda, yo kende mabe na bandi na oto loba nga moko na koma contre ba taxe mususu. Et ça normal te osala contre taxe parce que taxe ne et tout va mais ce problème ezali boye bambongo na oyo peuple ça ko contribuer na ba taxe ya peuple. Et que na wapi so du sur la côté et ça la rappelle. Et ça la logoti. Mais to so bona par contre na ba vie ya ba individu. Et puis ma bébé mon papa na kisa to comme ça dans le yenga. Wana prêtre a payé 7 parler na lemba. Oh yo so mi 7 parler na lemba neni. Moins d'une année ministre provincial. Moins d'une année. Donc biso peuple paie sa taxe, yo zo tonganda. Entendant Kinshasa salité fulu lelo oyo. Moi ils ont tourné ba to zo kufa singulu. Na Kinshasa kuna bana eta, nzela bango misala, nzela zaki longo tuna mwa mabanga na ngalo kuta. Baya babuka nyoso basundola ndengwana, conséquence buki banzela kuna bandako bate kwei batu bakufi. Likolo ya ba taxe ba individu ba tcha na poche. Donc ba individu so mbo ba tcha na poche. Donc na bandi gouverneur na biso Kulutu Chantili Mbaka Ngobila musala ya liboso ko banda ya ko bloquer ba trou a na ville ya Kinshasa ya ba taxe à l'état et comment na caisse à l'état et puis et ça la musala ya l'état wana ki bopeto na bandi e ko simba. Merci beaucoup Ndeko. Ba taxe eleke belé na Kinshasa kin bopeto simi na ngote e botobi pete so ko simbara moi le loba papa ba taxe poto kabona. Oyebi momo toza. Ya ba taxe à ville ya Kinshasa. Congo Mobimba, mais qui ça c'est des symboles. Taxe, yango etongaka. Mais taxe, il faut être bien encadré. Dans le moment où il y a un moment où il y a plus de subvention pour te bana qui ça basala. La taxe, il faut être canalisé dans le trésor public. Et tout le monde a fait des choses qui sont créées en Bourg. Bopé tout le monde qui ça. Mais bopé tout le monde c'est ça misalat. Bongo bateau toujours benga wana ba des œuvres sociales. Mais ceux qui entreprise dans chaque localité, ils ont existé et que tu créer une taxe moko clair, ou ils ont foutu à entreprise wana pour te ba paisible concitoyen wana. Bazwa pe dignité na bango na Congo, na nzela musala na kolongola bosoto. Yo ndimi pena kende ko Jérémy na mukisenso soki mbule beti batu bako kufa. Te boni batu kisenso ndire baza monde à part. Et pourtant baza na kisasa. Boni bao baza na Mumbele on dirait baza monde à part. Et pourtant baza na kisasa. Boni bana masina baza condamné kaka ozala chayer. Boni culture ya bulletin de paie faisons. Yango to lobby na gouvernement onyo sande Lukamba. Na président république moi na mboka Félix Tshisekedi na ba partenaire na ye to changer jeu. Équipe ce que zo pola. So boza ko beta 4-4-2. Il faut peut-être pointe mon liboso. Tozana kata ko pola. Il faut plan de relance na lobarango partout sur relance ya économie congolaise, surtout secteur privé. Makama eleke belé na terrain social, il faut to luka façon que tout ça la plan wana ezalaka na bande ba politique té. Il faut ba associer bino ba communiquer mbozala, biso pe ya secteur privé tozala, ba chercher bazala, to débattre
comment nini stratégie to comme ma nouvelle pour mboka oyo ezonga Congo. Et les gars ba parti politique te ba mo ba fani na ko moko ba décider na sora batnyos te. Il faut ba espère ba outa na ba secteur nyonso Congo en réalité Congo c'est un otage. Parce qu'il y a un groupe, il y a des politiciens qui décident. Ba espère nyonso bino boza ba médecin en félicitations sociales. Biso ba entrepreneur pareil, ba médecin pareil. Bongo bazo associé médecin ou à parti politique te. Ah mais c'est ça le problème. Il y a za militant na bino. Médecin toi là ba tu as parti politique côté. Il y a za militant na bino. Merci. Maintenant ba tu as secteur privé pe baza la kuna to débattre na makambo ya ba eguna kisasa to débattre chômage oyo po te kuluna isa na. Oui biso OK na société on ba pesa ba tu ba fond wana on ba debisa ba to mbongo. FPI. So OK na FPI. Spécial auto sera kekuna ozwaneti. To comment il faut za la parti politique c'est ce qu'on dit non mais bazongil célébition na nzela littérature mais c'est ça non papa au moment opportun comment un banquier société comme la yo okokene même pas otala nanu mais on continue à parti politique sur la parti politique aux en appareil il y a parti cadre mombo il y a parti politique oyo numéro 1 il y a FPI Azali ndeko Julien Paluku na limbisanga ndeko Paul ndeko Julien Paluku na moni ko kenaki na FPI ba memo na nzela ya kala wana te tambola na ba société innovant congolais na secteur nyonso ya vie parce que besoin ya liquidité ezali ba kosa yo te ndengo zo kende wana bazo salote non na bureau pété na Gombe tambola ba société innovant eza na mboka oyo eza même na secteur ya média est-ce que eza na journaliste moko congolais azo produire tozo diffuser même na TV5 azate me batamaele na Congo bazali biso pe na secteur oyo tozali automobile ko kendeke kuna tende ko Julien Paluku na komela ki pe na siko na ebité so administration ba pesi courrier sala makambo na ndenge pena industrialisation po boyete merci beaucoup les loto beteli solo a Kulu négocier la na Kinshasa to senga na ba émission ko tika biso ne to vandi bo sala bien ba Kulu na poisi na Kinshasa c'est un problème. Aux autres là politiciens on est baza quoi cadre mingi ba Kulu na wana to yebi ba parti politique mususu sur hôtel ba militant na bonza ba Kulu na donc ça fait mal mais na ba parti mususu hôtel pena ba mususu ndenge yoka lobi ba tu DPS ba nimba copier mabe à côté mombo po ya pa na bango eza pena malamu mingi te Congo eza ya ba congolais nyonso Congo eza FCCT eza kashite eza ba parti politique te eza pe groupe ba tu mombo iti parce que boye ba Mobutu azala 32 ans na mboro mutu a réunion na Mobutu na Congo na abimité même muza umela rapeta ki donc bino batu bozo gérer ba boulette que non parce que mukile zo kene du jour au jour congolais non ça fungola misu du jour au jour mentalité congolais ezo comme développer chaque fois selon ba mouvement na ba action na bino ba politicien donc bokeba histoire et se répétera te Mobutu a retiré un homme le plus puissant ya mboro na ninga kufa to kozora mususu te alors bolo takate que no bino rande fo bo maltraiter ba peuple congolais na ben terrain na biso tozo futa ba taxe na ville à Kinshasa mbonga vignette kinda wa pe kinda ko to ko ba immeuble ezali awa go pass on a futa go pass go pass imaginez-vous phénomène bon wana ya go pass $55 wana oui na frère qui muta na bécole na lelo futa makaka on ne sait pas go pass wana pourquoi ba tiango na ba entrepreneur te go pass wana mais c'est ça le problème alobai ke ezaki soubassement po batonga aéroport modulaire po Banque africaine de développement to lobelika moi ce soir merci beaucoup Banque africaine de développement paie sa bango crédit donc kasi to continuer ngoti kan ba taxe le ke belé ba taxe ngo zo magame Kulu neze belé botala nan Kulu nezo botama merci beaucoup na baino so bolandi biso na YouTube merci na batunyo so bolandi biso na ba chaîne partenaire na biso oya Kinshasa Donja Baraka Wems Soli Télévision na Tingi TV merci parce que vous allez belé ba si gestion na ba préoccupation na bino ça la biso bien nayebi ke lisolo to beti lelo eleze mukili mobimba mukili ngo mana ba politicien ko ba on est ba victime nan to kutani prochainement nandeko takizala nandeko Jérémy Yoka pour tout ça l'analyse alikamou toujours pour l'intérêt Congo mais pour attaquer mutu mombo été ndeko Jérémy Yoka merci beaucoup je comme bala simato kutana susu non mangala na rozalaka toujours disponible pour na moni masola ki sasa photo betango masola Congo en général talaga et na profiter na pesa mbote na bandeko so balandi biso et puis na signaler bandeko so que rendez-vous c'est communication facile et pas nazo panza teke nazo pesa
En fait, la communication générale, c'est dans la communication facile avec Jérémy Oka que je suis. Il faut pas bien un vivant. Héros vivant. Merci beaucoup de Gizala. Je crois que la prochainement. Pour te mettre sur ce sujet, bon, ça l'appelle confiance et à garage spécial garage auto. Tolonga na secteur bana tozwa lipanda représentant za la raté toza ba innocent. Donc général moteur accueilli spécial auto. Merci beaucoup, te contane prochainement. Ma mission TV, le miroir du monde.